Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi lundi, et là, on a vidéo. Merci pour vos belles bosses à la télévision. On a vidéo pour la colonne d'info, la journal. Il y a peuple pour la peuple. Bon, de vidéos semaine, on a vidéo. On la journal. Oh, il y a pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui dimanche 16 juillet dans la 5e réunion économique sous-régionaux dans Nairobi, na Kenya. Compte rendu héritier Mapindemi. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui dimanche 16 juillet 2023 dans Nairobi, capitale ya Kenya, dans la 5e réunion ya coordination ya comité économique sous-régionaux Oyo et Salaki organisé na thème accélération de la zone de libre-échange africaine ZLECAF Damokuse na communication na ye président en exercice ya SADC atalisaki misala makasi Oyo et Salemi na bloc na ye na domaine ya social, d'infrastructure finance, environnement, paix d'institution. Bosimba ke chef de l'État a profité qui pe na présence na Nairobi pour na kobeta masolo ya ndenge na ndenge elongona homologue Kenyan William Ruto pour na situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. À part wana asolola ki pe na secrétaire général adjoint ya ONU oyo azali envoyé spécial ya président ya Corée du Sud. Masolo e beta makiki toko nyonso ezali kotalisa bondeko oyo ezali na ndenge ya malamu entre République démocratique du Congo et Longona Kenya, P5e réunion ya coordination ya comités économiques sous-régionaux oyo ezalaki organisé et l'équipe vraiment kitoko. Le Premier ministre Jean-Michel Sama a présidé qui week-end de l'équipe na stade de Martyr, cérémonie à lancement et campagne et communication pour le 9e jeu et la francophonie. Sur place, témoin événement Nadine Assona. Cérémonie ya lancement ya campagne ya communication ya ba 9e jeu ya francophonie et salemaki kitoko na présence ya ba personnalité ya ndenge na ndenge na ba kinois intervenant ya pokwa oyo ezalaki bongo ba artistes musiciens congolais oyo bazalaki conviés pona ko agrémenter soirée oyo ministre ya communication pe média Patrick Muyaya a indiqué que ba jeu ya francophonie ezali placé sous les signes de l'espoir
Espoir. Excellence, monsieur le Premier ministre, ba remercier ndenge azali prêt pour na exercice oyo lelo ndenge kaka ba desidaki ba lancer campagne ya communication pour na appropriation ya ba ya francophonie ba bandaki yango na tongo ba mobiliser ba véhicule ba bandi ke ba kinwa ba monaki ba mobiliser ba artistes musiciens ndenge kaka bomoni aperçu ya soirée oyo pamba te balingi ete mokili mobimba bayeba ke Kinshasa ezali ville la plus accueillante ya Afrique. Excellence, monsieur le Premier ministre, na mikolo ezali koya bakozala na terrain na président de la République pamba te baje ya francophonie ezali baje ya espoir ezali baje ya solidarité. Après baje oyo ba congolais bako hérité ba bâtiment oyo ba tonga nanu te depuis indépendance lelo bazui stade moderne oyo ekoyamba ba compétition africaine. Excellence, monsieur le Premier ministre, na président de la République bako koma histoire moko ekuba ndenge porte-parole ya gouvernement atalisi bosimba ke du 28 juillet au 6 août 2023 du jour mokoka ba athlètes ya ba pays membres ya francophonie bako compétir awa na Kinshasa ba de sites yango eponami ezali bongo stade de Martyr na stade Tata Raphaël ezali prêt pour na koyamba ba compétition ba délégation déjà ezali kokoma na ville province ya Kinshasa bosimba ke ba 9e G ya francophonie ezali bongo festif pe accessible na population ekosalema na format moko unique oyo ekozala lié na concours culturel pe ba épreuve sportive ya haut niveau na programme ya 10 jours oyo bosimba ke 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, disciplines en animation périphérique, tonjango, ba cérémonie officielle, tomoni bongo ouverture, clôture, pe gala, yaba lauréat, pe festive et cause à la transmise en direct, na ba chaîne internationale, ya multiples animations périphériques. Kaka la masolo o etali jeu ya francophonie 9e jeu ko salema bon awa la ville province ya Kinshasa boyo ke ba athlète béninois pe ya Brazzavillois baza déjà na mabele ya République démocratique du Congo pour na 9e jeu ya francophonie o ezo banda déjà le 28 juillet ti mokolo ya le 6 août bolanda reportage au Stéphane Skandi asali bino francophonie yo et na Congo les jeux de la francophonie. Oui, d'abord, c'est une grande joie pour nous, pour la terre congolaise. Nous sommes une grande délégation d'un grand pays, le Bénin, et nous sommes arrivés dans un grand pays. La RDC, c'est une joie pour nous. Le Bénin, c'est la terre des Boubou, c'est la terre des Amadou. Le Bénin, c'est la terre des Képa. Et nous sommes là aussi pour compétir, nous sommes là pour gagner. Moi, c'est Jérôme, je viens du Bénin, je suis là pour le 421. Préparez-vous, ça va chauffer. Je fais le lancer de disque, je suis là pour gagner, je suis là pour prendre la médaille d'or. Je veux améliorer la performance, je veux être la championne. Francophonie, et na Congo, les jeux de la francophonie. La Bissau, au 9e jeu de la francophonie, le Congo, on est là. Diable rouge, on est là. On est là. 9e édition des Jeux de la francophonie, du 28 juillet au 6 août. Namasolo, il y a honorable Norambumbubo qui a un maman qui week-end et il y a plus de 350 mamans dans le quartier sur la commune, il y a Kisenso. Héritier Mapinde Miladi, l'un du reportage. Honorable Néron Bungumbungu Fumabanga Moyo azalaki na week-end moko très chargé na quartier Sola na commune ya Kisenso et paiwapi ayamba makina base kuna base wazekwa et tondisa makina ba mama ebele plus de 350 mobimba batondaki pona koyamba honorable Néron Bungumbungu pe koyoka ye par rapport ya mosala oyo ye amesana tango nyonso kosala
pona intérêt ya bana commune ya Kisenso pe ya district ya Moamba Mobimba na maloba na ye tango epesamelaki ye honorable Nerombungu atelisaki bango eloko nini ye asali depuis azalaka député amemaka mikumba ya bana commune ya Kisenso pe surtout ya bamama epai ya baautorité esengo ezalaki makasi honorable Nerombungu aexplikaki bango maponomikala te ekosalema ye akozala candidat ndenge kaka mesana pona kolobela population ya commune ya Kisenso kasi asengi na bango bakeba tango yonde ba mouton noir baluka kokota na commune ya Kisenso alors que ba yebi ata problème ya bana Kisenso te tango bakoza ba voix bakimi na bango kasi yemo konfumwa banga moyo leader ya Kisenso leader ya Moamba honorable Nerombungu ayebi pasi ya population ya commune ya Kisenso pe ya district ya Moamba amesana tango nyonso komema problème na bango ba mama batondisa makine sengo na ndenge ya kosakana te pamba te bapona déjà honorable Nerombungu vision na ye ezali ya développement pour na commune ya Kisenso surprise détail ezalaki maputa ya kitoko pe ya qualité oyo mfumu banga moyo akabolaki na plus de 350 mama batalisaki esengo na bango par rapport ya geste oyo mfumu banga moyo honorable Nerombungu asali awa kaka tokobosa na ye lazani esengo makasi eloko mwana koloba vraiment pa mwana sala banda awanga na biso te pe aboka bisata mukolo moko te fumba banga moyo dube brasa umena ngwene na ye na neona nga batuna kite bana shake kibe mutwa maele mwana muyombe mutuma ele bango zero bosimba ke esengo ezalaki penza makasi bazi wazekwa na quartier solo na commune ya Kisenso basepelaki botela ndenge ba mama bazali kobina balobaki papa ye nzalesili Mwana mboka maotwene président ya Fondation Congo de l'Espoir ye akomiaki na base na ye weekend eleki na quartier Kombe na commune ya Selemba ou Christian Kengebeni héritier mapine mi rapporteur président ya ONG Congo de l'Espoir mwana mboka maotwene akitaki weekend eleki na quartier Kombe na commune ya Selemba epai wapi akominiaki na base na ye ezalaki occasion moko ya malamu po na base na ye bayoka mongongo ya mutu na bango oyo balinga basepelaka na ye maotwene ezalaki opesi mbwambwa boyi tango akitaki na quartier Kombe pona kolakisa ke azali vraiment soso ya mboka mwana ya ndaku moto ayebi pasi ya bana Selembao abande kokota na mapangu moko na moko pona kosaluer ba famille botala bino moko esengo ezalaki makasi bana Selembao ba se retrouvaki epai ya moko na bango na mbala moko akomaki esika milulu ezalaki organisé liboso ya base na ye bazalaki na esengo makasi ya koyamba mwana mboka maotwene oyo azali kokamba ONG Congo de l'Espoir abetaki na bango masolo po na kolobela makambo etali beelection ezali bongo na mois de décembre moto akosa bino te wana ndenge maotwene alobaki chef de l'état elongo na gouvernement mobimba bazali déterminé po na beelection esalema glissement ekozala te ba nyonso bakwana ba information ya lokuta esengeli kondima bango te pamba te chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kobeta sete na eloko oyo maotwene aprofitaki pe na occasion pona kotalisa bango ke azali candidat na élection ya députation provinciale awa na commune ya Selembao pona compte ya parti politique babengi ACP ya autorité morale gouverneur Gentini Ngobila Mbaka oyo ezali koningisa lelo ville ya Kinshasa pe RDC mobimba na masolo na bango elongo na base abendaki bango matoi bomitika na bato ya lokuta oyo bayaka kokosa bino te na ba réalisation oyo yepe a participer pour na commune ya Selembao ezali mingi ba cabine ya courant oyo pe etiamaki ba landela ki ba projet oyo na ndenge ya kosakana te pene ya ba autorité ya SNEL kasi ba politicien mususu bazali kokosa ki ezali bango nzoka eza lokuta l'utilité obozomona oyo mutakosa bino te député moko te oyo asala manda oyo aya kokosa bino ke yende mutabundeli bino ko bakabine wana ya projet oyo tobania en 2015 et bango mandat et en 2018 élection à député salabaki na décembre 2018 donc bango nyonso bazaki ba député te ni na Selembao ni na Funda Mobimba mutako sabiso te bongo na meso
échange ekobaki bakeso mpe baréponse epesamaki epai ya mwana mboka maotwene toujours liboso ya base na ye na suka ya masolo alimbolaki boye na mikro ya Info Lingala. bandeko oyo baa na kati ya distraction bakotikelaka jeudi babongo félix aza moto ya bajara oyo te adésololaka makambo maloba na ye élection ezali mpe tokoprépare bango bamilengela bayeba kosala choix utile choix malamu epuis bayeba ke vote eza devoir moko civique pas se préparer en conséquent. Bosimba ke mwana mboka maotwene numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir azalaka toujours na souci ya population ya commune ya Selembao oyo ye moko azali kokana kokoma molobeli na bango na soutien ya population. Il y a processus pour la guérison ya mboka elongo na moto na nzambe apôtre François Mubongo et salema qui samedi 15 juillet na campus pour Christ aux hommes bongo la commune ya Limete héritier mapine mi Fabrice Ndombi bazaki na compte Info Lingala. Nyonso elekaki na salle ya campus pour Christ oyo ezwami na commune ya Limete epai wapi basali na nzambe basanganaki na cadre ya message prophétique pour la nation selon message oyo nzambe apesa na mosali na ye apôtre François Mubongo. Bosimba Kenyon se bandaki na prière ya kafu kafu thème na yango processus pour la guérison de la nation avec loin de Dieu apôtre François Mubongo oyo ezali tiré na Exode chapitre 3 verset 7 à 9 pe Jérémie chapitre 26 verset 4 à 6 et pa wapi ezali kotalisake mboka na biso RDC ezali sous la malédiction na tina wana ezali kosenga repentance nyonso e bandaki na intercession pe na sima prédication et pesamaki et pa ya pasteur Charles Ngoyi oyo atalisaki polele ke esika nyonso bana nzambe basangani pe batomboli mongongo pona kolea na kombo na nzambe nzambe azanga kate koyoka surtout soki repentance ezali sincère après ezalaki yemoko visionnaire apôtre François Mubongo azwaki maloba pona kotalisa polele epai ya bana nzambe eloko nini nzambe apesi lokola message pona mboka na biso République démocratique du Congo. Pour la démarche non à la balkanisation. Bandakango pendant que l'église ezali révélée et télémité na bandaki musala donc visionnaire et gangi que yango peuple congolais télémité donc vision c'est gangi que non donc kota na kati ya musala oyo konzamba longola processus ya balkanisation alors na kati ya message to pesa ki un roi c'est la division du royaume prophète azolo baboyi bino na libota wana boza ba frère boza bandeko bovanda bosola boyokana nzambe abi ye mutasali ke pays wana ezwa 12 pays wana ezwa 10 tozofungola milulu le 13 awa milulu ezali na kopesa message o nzambe aloba nanga na kati ya kuku na kopesa message moko nzambe aloba pena kolobe d'ailleurs pourquoi ni nzambe apesa président Joseph Kabila pouvoir na RDC pourquoi ni apesi Félix Akamamboka excellence Félix eza na bit Bosimba ke oyo ezali kaka ouverture ya milulu kasi nyonso ezali kobanda le 13 août 2023 nde na tina wana ekozala na place échangère na commune ya Limete epai wapi nzambe atalisa mosali na ye apôtre François Mubongo ke eza na biloko moko ya mabe kuna bakosala prière ya kafu kafu pendant 7 jours na district ya Moamba prière ya kafu kafu pendant 7 jours na district ya Changu prière ya kafu kafu pendant 7 jours na Lukunga pe prière ya kafu pendant 7 jours na district ya Funa nyonso kaka pona kolela nzambe asunga mboka Congo. Congo pour Christ, CPC na mukuse longo d'évangéliste international. Jean-Scar Kizamina Kibila Baza Kolenge la campagne d'évangélisation na stade de Martyrs dimanche 18 août au dimanche 20 août 2023. Kinshasa CPC Malembe Congo pour Christ, une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle au stade de Martyrs du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. N'oubliez pas, conférence de pasteurs, le pasteur de tout Kinshasa, du 15 au 17, conférence de pasteurs sur croisement des avenues Kimwenza et Capella. Référence Maître Toro, numéro 8. Maman, papa, frère, sœur, congolais, congolaises, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. 3 jours seulement, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Malembe. Avec l'homme de Dieu, l'homme de feu, fire. Wow.
l'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila nous invite tous à participer au rendez-vous spirituel Réveil à Kinshasa. Pendant 3 jours, Banawewa, chauffeur à taxibus Malembe. Direction Stade Martyr, CPC, Congo pour Christ. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. CPC, Malembe. Wow. Temat Ndolo, Istana Mokuse Bango, va fongoli ba porte pour la inscription et année scolaire 2023-2024. Reportage. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yo geloko yo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023 les cacao ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e tina 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais mpe eza kopesama yoka baformation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique. Ça de fait les débonnaires na commune ya Kalamoza cadre kitoko pour na ba fête na bino mariage anniversaire pe bongo na bongo dombende longwanza Michael Bristo to va faire découvrir bino yango. Eye ya bino bana mboka yango yo ofandaka na étranger to awa kaka na Kinshasa solution hébergement pour na bino yango yo monani di tuna ngai nini les débonnaires yango yo véritable flotte ya mpifo ya mokwake déjà kobanda na couleur ya pamba ndenge ka bozomona yenga ye bling na ndenge ya nyama ebongo zwa sikoyo bachambre luxe pe noblesse na ndenge ya 2 fois te na les débonnaires bokozwa baappartement ya chambre salon équipé to meublé na kati bokokuta nyonso ezali bambetu ya mokwake mosuni mwete neti mpose na salon bokozwa bafoto ekuba plus sala manger ata oyambi na o bapaya awa okomitungisa ata moke te po bakozala suka na lezi ya kosakana te cuisine ya kitoko ya mokwake ndenge boza komona ezali na kati mpo na belubu bondimela ngai ke ata boza couple to famille bokoki kovanda na baappartement oyo kitoko esili te bachambre simple mpe ezali très bien équipé nyonso eza na batoilette mpe badouche ya propre okoki kolia kuta ata na kati nzinzi aleka te di basplit eza na pointe malili neti na pôle nord bondimela ngai ke baappartement ezala nango na kini kasi ya le débonnaire ai bazwi wapi di chambre dot elingi koloba ke tozoyamba biso eza na bachambre tozoyamba bapaya bazouta libanda ya mboka
oyo bazouta na Europe, oyo bazouta partout na monde. Pe oyo bazouta na Congo kaka démocratique na ba province. Ba chambre. Oyo toza na posa to ya famille. Boza desike ezali. Soki oza loge awa okonyokoma te, soki bilamba ekomi osali te, po buanderie ya Ledebonheur eza na pointe avec ba machine à laver ya mokwake. Courant ateke Kinshasa mobimba awa baza na groupe électrogène mbala moko edémarré. Bokanisi esili tintin oza na fête ya mariage, ya anniversaire, n'importe quelle célébration, to ba conférence pe ba réunion misusu, Ledebonheur etili bino kokodi koko na sale kuba ya luxe koleka luxe yango moko pour na succès pe réussite ba événement na bino. Kasi tunanga Ledebonheur eza wapi? Prince Victoire, commune ya Kalamu, en diagonale na district pe maison communale. Mosika te na rond-point Victoire, oza mobimbadi. Ah, Ledebonheur, po te kwei na kati ya kin ingeta. Pour la balle, la mine base na santa kitoko poto poto malonga izabongo potivap. Ah merci! Yabouinde! Bana nyoso baza kuringa! À la pochette! Bouzala Kwarme! Protivap et tonne la protéine et énergie! Ah papa, merci pour les Protivap. C'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine! Bote ma kodona Bino! Mama kansa bomba bonga! Pona bana na yo bakumarukura bana oyo! Faut laisser kabango, poto poto, Protivap! Et ça, pota pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana neso ba yaka Protivap! Ah, bah si kulia ya bango Protivap, ba bande ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala! Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa! Protivap! Poto kitoko pona ba bébé pro. Bozala ki ebele pona kolanda info lingala journal. Ya peu pona peu bosepela ki nango pusa. Merci. Na Igor Tingi Matomi nazala ki bongo na sima ya caméra. Concours rédactionnel Nadine Assona, Ruth Kindupe, Jolie Mujinga, héritier Mapindemi ya superviseur ki journal au montage la ki bongo na Christian Kangebe pe Fabrice Lundombi. Ngala vidéo de vous rendez-vous. Mikolo zali koya. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah, Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango. Neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA
avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, c'est mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.